Plus de 40 000 $. Non mais c'est rien devant Dieu. Pasteur Wale, ça, c'est pas important le moment c'est à saler la batte. Ceux qui ont une caméra non a micro lelo, autour maman ndunda na ke. Maman Wale ça tindika yo. Oui, c'était Wale ça a changé la vie nanga. Malgré ba loba nyo sora loba, mais la vie de cette maman là a changé. Le lot a changé. C'est-à-dire nous aimons, moi dis comme o azo sala la nzambe za intention te. Après si azélité maman ndunda zo ngiselayi. Malgré loba nyo sora loba, mais la vie de cette maman là a changé. Longa kingatsa ni makolotina basandunda capital à $10, 20 000 francs. Maman, capital à 20 000 francs. Aujourd'hui elle commence à y avoir ce qu'on a ba brader. Une maman te comme kate na pomme teta. Elle a un problème à million. C'est en bout à terre. Elle va s'embellir lié, va faire l'opération. Ba longoli million mwana. Donc la botte a raté 7 ans. Ça le calcul n'a qui congolais que 7 ans faut botte à 3. Parce que bana bisat pozo que ça bon naï. Spirituellement parce qu'on laisse s'embellir lié, abina zong si bana place mio mezalaki. Pas akena ndak boye après son bal na kangami. Aboti 3 jumeaux. Ailleurs témoigner parce que tout ce qu'on ça la nina ba jumeaux misato mbala moko boye. On a teka mikate capital à combien 25 000 francs parce que $1 000 à Kabele. Alors on a bien église mobimba. Mutu nyoso asomela mo ilamba dimanche bon milaye. Le lovi à maman on a changé. C'est ça c'est que mais pas pasteur penza Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Olandelaka papa oyo nini? Omoni makamna landelaka papa wana mukolo. To jeune garçon mo kaka moko olemi. Papa, limbisanga pour na dérangement. Biso ba jeune mikongo déjà ekufi. Bino bozo sala ndenge nini pour mukongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanzoto ya papa, Arariro pour la infection, Ahmed Azo soigné, Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138.
émission na bino kitoko o bolingaka mingi zip zap o ekambami bongo na ya bino Saratola comme invité na biso ya lelo aza invité spécial nga ba invité nyonso balekanaka na plateau na nga bazalaka spécial na koyambela bino attaché de presse ya Pasteur Kabundi Walesa. Alors tokosola makambu nyonso ya Pasteur Kabundi Walesa o bozela mituna wana na tuna tokolobelango awa. Alors sans plus tarder, je dirais un grand merci na ba sponsor na nga nyonso Majabu Gospel, Azir, J Magique Adassa, Fondation Saratola, Majabu Gift, un grand merci na bino, un grand merci pe na ba partenaire na nga, na moni bongo Sam Saidi, un grand merci na papa Diego Milito. Assistance Léona Makasi, moi il t'a dit là pas derrière la caméra, la FC Vino émission et Rosa Kitoko Makasi mingi, un grand merci pena ba vrai nanga nyonso tout batu ba soutenir émission nanga batu balingara chaîne nanga batu bolandara biso. Merci na tata pour Ifapekato ma grande sœur chérie. Merci na maman Mapasa, Yaya Moto, merci na président Bébé, merci na Dalia Onyema, Eliezer Kanou, Sarah Abwele, Edwige Kalala, Pamea Kabea, Wetu, Rose Bonga, Sile Kikela, Ozia Masamba, Sol Mbeba, vous ébélez Angelo Carouane, Makia Lakumba, Bande Cognos, tout, merci Pena. Ba partenaire nanga ya Makasi, Majabu, Papa Roy, Maman Mariam. En tout cas, na pesi bino mbote bele bisika bozali bambote na Dano Walesa, Vano Walesa, bambote pe na Papa Kabundi Walesa, père spirituel Mikolo ba bisoro ngombo na Saran église. Yaka Papa Kabundi Walesa. Voilà, merci beaucoup. Na maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci na yo, un grand merci pe na maman Madolelo na Germanie Motema ya papa Samuel Amelia Mweba la privade ya Orlando Domingos. Yesu kino roboaka etadinga la paningisa mutu. Montréal, soza vraiment même langage nanga fungwela biso plateau na yamba mosali na Nzambe. Pasteur Gédéon. Bonjour. Bonjour maman Sarah. Bonjour à tous qui me regardent. Ah! Pasta. Calme boendenge nini awa biso tozaka chopo ya ba question ya awa roza somo oza calme. Na ile ya route. Ya, Na ile ba question wana. Osinye nonga. Kamo ya grave na mokilizate. Ya malongi zaka kozala na Jésus Christ. So ilo elegi Jésus ezate. C'est mieux ce roya ezapete. Ezapete. En tout cas, merci beaucoup. Boni église, Boni Moussaï Nanzambe, Papa Kabundi Walesa. Ouais, pasteur Walesa, ça très bien. L'église, ça très bien. Ok. Évolution nango. Zamazo sunga. Tout ça, c'est bien. Te, ba bien pnezo mona na talaka attaché de presse à pasteur déjà véhicule, déjà ba do amike kabama nango de aneti. Donc c'est que ça va. Il me semble que comme bank sanga. Ah, est-ce que comment vous allez au bank sanga? Bank ça déjà. Tout ça là, c'est normal. Simplifier ma camp, tout ça là. C'est simplifier quand ils sont normal. C'est comme bank sanga. Ate ko banga no telo. C'est bon. Donc voilà pasteur Gédéon attaché de presse. Regardez un frère, pasteur bank ça m'a cassé. Bank ça m'a cassé. Frère. La vidéo est de Maki. Il y a un parc qui va au Samba. C'est comme un pasteur. Comment on est comme ça là que confiance est diminuée dans la vie à battre ma casse. Non mais c'est vrai papa nanga. Ba pasteur bon donner toza une insécurité na bandimi ba comme une insécurité pour ba pasteur ba comme quoi enregistrer. Yoka. Pasteur je peux enregistrer. Non bon, tu sais quoi enregistrer. Quand les ala toza bangara ba youtubeurs ba enregistrer quand même. Non quoi enregistrer. Maman ça quoi enregistrer ba toza le mabete. Et ça bien. Ma belle intention. Voilà, c'est-à-dire rose à la toujours sur la no lelo au benga websinga papa Gédéon au moins le pang nanga ya ntile wana le wana zata OK kuna te je souhaite que yo soza na moyen OK ne kuna salara déjà ko banda kotonga na yo ko enregistrer bongo pona bolamut ya question qui un jour bato ba yebi le pang za Sarah ba kuti ce que papa Gédéon ta komotonga kuna tala point yo kaye mo ka benga nga ya lo ba boye intention sikoyo nde ezoko mama kasi ceux qui ont l'intention, ceux qui ont enregistré mon intention, il y a salir un jour, ou bien il y a la preuve, mourir un jour, au tout bembé, ça c'est plus mauvais. Enregistrement, je ne pense pas. On s'enregistre, non? On s'enregistre à ma casse. Pasteur, on enregistre moi si naïd. Moi, c'est passé par enregistrer. Pasteur enregistré, pasteur. Ah, il y a un problème dans les intentions. Intention, il y a
enregistrer ça ma bête mais intention mon tabando enregistrer ça une intention c'est ça le problème. Parce scandale ni on se les cas sur la toile mamutali ba pasteur avant na kota pina na base émission na biso. Et tant que yo osa premièrement attaché des presse ya pasteur na biso ka bundi wale ça osa pe pasteur donc c'est-à-dire so osa attaché des presse que osa maîtriser médias. Comment on a un scandale pastoral ni on se sur la toile selon yo au ben en temps de la femme jalousie monter mama bé et bon 10 commandements au Bible le bana biso aimons-nous les uns les autres toté rabandini to chango wapi donc à terme on a le baka chaque pasteur a mis bien na Roma pasteur ozomona est-ce que na Congo ba pasteur zaka ba kolo ba scandale wana pasteur bazé belé et belé ko ouais ba pasteur bazé belé okute jamais na likambo mutu bazé belé oyoke jamais batangi na likambo ata réunion mo ba politique ya quitté ça. Chaque pasteur a mis bien dans pasteur. Aujourd'hui, seulement le problème est qu'au Congo, tous les pasteurs, et surtout avec ce monde, il y a réseaux sociaux, les gens veulent se faire voir grand. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des bâtons sont incapables de recevoir un pardon. Pourquoi? Parce que Moutazo Linga grand, c'est impossible à faire un pardon. Or, Yesu est plus grand. À Théabiso, na prière, le biso nyo surtout c'est dans la rabolimbi, to limisa na les uns et les autres. Est-ce qu'ils sont incapables de se pardonner ou bien de demander d'abord pardon à ton collègue pasteur? Moutnyo ça mieux à comme pasteur. C'est pourquoi parce que scandale on est banque ça biso. Tu sais je parlais la nuit avec papa Walesa sur certaines choses pour heureusement que à na réseaux sociaux. Vraiment papa wa par contre tu as été tout le monde. Sur ton celle là on a kosa. Azana WhatsApp te, azana Facebook te, azana Instagram te, azana Twitter te, azana papa wale ça. Azana numéro moko téléphone et puis ayebi ko tundenge ba biso to activera unité. Ya yine ba sala ngoto. Kaka allo. Na ya allo ata nega ba crédit ko ta crédit ya mbongo mwambongo ne azana ngo ici la bengeli ba tunyo sur la bongo. Ayebi lo moko te réseaux sociaux. Na poto abenga kana. Abenga bango bongo batebela poto ba yebi. Abenga bango na appel normal ka. Ay azana WhatsApp te. Eza ba tudé nyama ko na mona mtu na asala Facebook moko asola na badon ba messenger pesa ba numéro asenga ba mbongo on a matelo na ngomba na sambela bat nyoso basala bat lo wana ba kosa ka bat parce que ça c'est la c'est pas lui au moins disco le rôle là Dieu l'a épargné premièrement le long du 21e siècle tout le monde dans les réseaux sociaux mais il y a long azala na ngote Allah na ngote za nzaba épargné yango toyo kata ba voice na été oh pasteur Walesa oh ba filma ki batina ki ba audio monisco azala na ngote et ça passe comment mieux c'est ça le marié ba ngote biso to informe marié beaucoup plus moi je parle avec lui plusieurs fois bon beaucoup de fois par jour yo communicateur de fois na atuna rangai boni biloko na bino wana nini eza mikolo vraiment et comme le rôle de divertissement na divertissement aux scandale pour na yeto bete à sekiti la nuit il m'a dit quelque chose ayebisinga nzambe nda azobimisa bango nzambe azosala kaka po bato bayeba le vrai et le faux tu sais nzambe azanzambe quel que soit tout ce qu'on peut faire aujourd'hui mutu moko ta kolega nzambe ata lelo c'est parce que le grand problème est que bato basala effort ya que mon entourage bayeba que je suis le plus puissant. Bato batala kangai bayeba que je suis le plus fort. OK, tu es le plus fort mais Dieu est qui? Parce que le rôle de Dieu est plus fort que nous et le comment te ko échapper nzambe. C'est ça. Tout ce que tu peux faire, moi la nzambe créer kaka moi na moi si moko boy il y a 16 ans. Yo quand tu resala une blague et bimi. Dieu est comme ça. Dieu peut maman nzambe zuka Goliath mutumne ne mulai boy. Bako esena banga pamba. C'est-à-dire c'est possible que mutumoko lelo ça makambo eza caché. Ayebi ke yebanité komona na te. Dieu est capable ba vidéo bima na kata mutuka. Nzamba za bongo. Nzamba ko bimisa yango kaka un jour pour faire voir aux gens que cet homme là n'était pas vrai. Et puis il y a un grand problème au Congo. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu où Nzamba se révèle et pas na bango. Il y a solo Nzamba lola à se révéler et pas na bango. Mais célébrité et bungisa bango là. Ils n'ont pas pu bien gérer la célébrité. Est-ce qu'il y a un stade de martyrs à passer révélé à la campagne pleine? Na Congo, la pasteur révélé à la campagne. Mais ceux qui ont des églises na bango, ba tunyo so ando ya na stade na l'esprit de Dieu est semblable. Pasteur on laisse te wana net pasteur Denis laisse pe ba sala ba plein stade. Vous l'osez. Na lingaki ba kasi.
Ah, c'est-à-dire oyo asalaka wana nde nalingaka. Mais keba ya atakaka ba pasteur assis par partout. Non, tu n'allais pas pasteur wala ça dernièrement. Ye ki paratin ata ye ayede ata ye bokabele mbongo loba oya na teva pupoli. Est-ce que yaki ayaye kolobani? Po pasteur wala sa kota na baji wana. Apesa bato accès wana te. Ayaki koloba. Ah oui. Non pasteur, vous avez ça nzambe. To vanda ki to étudier to lobi non mais to yokoma yebo akangi Congo, le monde bato bazotale. Keba na jalousie. Alobi toze belé to bando loba mabe pona yo. Je suis venu te dire que Olimbisa biso. Tu es un véritable serviteur de Dieu. Non. Si ayena maloba sukali pona robenda chweke aka papa walesa apesa qui était bayebi si ote baso melanga jipi bête papa walesa oyebi te eza bien makasi kosa aketo te po kozala kabo yonga kana travailla na pasteur walesa ndeni azui journaliste wana sombele jipi apesi chance à mutu na mutu oyebi problème les amis nous qui sommes avec le pasteur walesa Dieu nous a fait grâce à qui tous à la pembe na yepo de longo moko OK bonzambe azana bonzambe ouais parce que pour mbongo aza papa aza bana sa balukaka ya on pasteur walesa aza bana 10 est-ce que bana na eda baza ebele baza ba marié c'est mai bien mbongo aza na nguza bana yeti est-ce que tous à pembe na yepo na mbongo ne pourquoi surtout za wana pour nzambe na ye et c'est ça te kosela ngapina keto te na ninga mabete go 12 te pardon nazo jipilanga ya sir pa pasteur walesa pardon ko cha qualité pasteur walesa pardon je donne yo c'est l'obédience naza kuna likambona te naza kuna chance donc voilà au banda expliquer biso que non pasteur Denis Lessi avec mon pasteur walesa pour demander pardon ouais il s'est excusé pardon au pardon non le problème c'est quoi moi je ne suis pas dans le pardon le problème est que il a appelé le reconnaître il a reconnu quand même que dans notre pays au moins pasteur walesa aujourd'hui aza le rôle à école abakazando kiti nazongisa so émission malobani pasteur walesa zanganga utana mbushimai concert mamona nyonso alobaka ezalaka mais est-ce qu'aleki na TV kolobaki makamna loba pona walesa lukuta tu sais c'est ce que je voulais dire aujourd'hui il n'est pas le seul beaucoup de pasteurs lorsque mamona pasteur walesa abani musala élévation non d'abord quand musala nzambe nenga banda yango beaucoup de gens se sont poser la question uti mujima ye nga bando sambela awo wale satan zaki na simanga kaza ona makamuna ti somo siko mwana o sala ke yo banda kolonga o yakana nde na simba mwana ngambali voilà nde sala que bato belé ba comprendre que mutu oyo la façon dont il travaille biso na Congo la plupart des pasteurs tout travaillent à bon monter au moins différence non les là baza ba réseaux sociaux ya za na réseaux sociaux te tamso andimia za la yuma tandimia za la tamso yuma mais garder ki bonzambe na ye omoni lorsque banda mosala nzambe mama bato zo kufa bayena bato bambaso simbi boyi sur place ici de telengo kimbango et toutes ces choses là que Dieu faisait avec lui le bando pesa batimiter parce que les gens étaient experts dans la télévision qu'on pesa ba numéro na télévision ko sambela bato na télévision des fois lokuta manque on est belé et bando ça les bana batouana et ils ont vu maintenant la main de Dieu talent nzambe ce qu'on peut relaxer lorsqu'ils ont commencé à combattre pasteur Walesa pour dire aza féticheur aza katière utambujuma utabakisi ba sala kabal moko pour le détruire or babunza nzambe talent nzambe a sota bango nyonso nzambe ke boma joueur na poto Fabrice baza na terrain bazo beta balle mais nzambe asali joueur wana asala arrêt cardiaque match kati babemi l'hôpital et s'il va le joueur à Kofi mais talent nzambe pour na relaxer le congolais que mutu na télémission na nga mutu na zana ye pourquoi joueur na rose la mundele de Fabrice congolais puis maman ya samele pas walesa vraiment et sa maman dit azana poto lobi mais moi na nga ko kufa boyete attendez j'appelle d'abord mon pasteur oui ba histoire na pasteur walesa za Congo na ndaku ne awa na limité a lobby maman sambi la téléphone et yo simba lokolo za na accès côté l'hôpital te simba kana mire basi mire hôpital muto kufa ya se joueur wana yaka na Congo ayawa ayako pesa pasteur walesa merci alegana ba chaîne belé dans des chaînes internationales pour dire merci à Dieu pour les logos nzamba sala na nzela pasteur walesa c'est-à-dire Dieu est capable à place bino bozo tia barrière bu bloquer nzamba sauter barrière wana asad oyo batu nyonso bakamo bonika na se wana eloko bini c'est comme ça c'est-à-dire c'est un serviteur de Dieu et aujourd'hui pasteur Jean Chamimling Niaza pasteur
C'est pourquoi le scandale et banque ça a sauté. La Bible dit scandale est coexister. Et Rosala, le scandale arrivera. Mais malheur na muto Rosala à la base il y a scandale. Il y a scandale voilà. Mais si on doit répondre bien. Ah. C'est pour tout ça la bien. On est pas compliqué ngande awa pamba. T'es non compliqué on a moins sous quand même. Bien. Tout cela là bien des livres tout cela non bien. Nengana loba aussi mi point moko ya bien parce que ba scandale pastoral et belé zobima pas pasteur d'église. Ah t'es tout quelqu'un de l'église pardon. T'es tout sur la maman na biso. Tout sur la maman na biso mais problème eza boapi. Neti batebele ba otala biso boye ba ebike pasteur Walesa Kacher mutabakisi. Oh maman banda bota ma sport asaleza obeta bal na quartier. Nanzela kasi yango wana nazoloba omoni makamso ezalaka ye papa nanga papa Gédéon osali mutu mabe obebisi réputation ya mutu et puis oaza mosali na nzambe eza lokwa opengwisi bandimi ndambu o babande ko croire na nzambe ya pasteur wana mais apoke oluka no pasteur oyebi ya solo toloba ki oza mutabakisi et to yo comprendre que oza penda pasteur a solo alobi yango en coulisses entre vous derrière una cameraman na ye ça a été filmé dans une vidéo on a peu sur ça posanga ko on a peu sur vidéo mais monter que pardon on peut commis c'est des trop ouais pardon pour un enfant de Dieu et vous allez c'est des trop. Pardonnez-vous autant de fois, étant enfant de Dieu. Jésus, Nzambe abandonne. Au passage, on laisse à boulot mes amis. Ça a un problème dans mon touté. Oui, bien avantage à ça. Tu ne le verras pas passer à la télévision pour répondre à ce qu'on avait dit sur lui en 2004. Par ça, là, il y a monté. Pour la Kaboulio, tu sais, un bougement, il a une petite histoire pour la bateau Bayebi. Pasteur Moko, Azalara, représentant d'une communauté. Azala na succès makasi période pasteur Walesa badi musala nza misika pasteur wana siko abando finga ye makasi na kombo abando finga ye na kombo na ye et il s'est fait que quelques années plus tard na 2012-2013 ba bengani pasteur wana na communauté na ba on a Elda ba bengana pasteur wana ba bengana ye na communauté s'il avandi na ndako aza sunelo azo salate le pasteur Walesa qui l'insulté là a mon bien mais bon que la ngaye taye boya solo la sommelé na djib. Après ça, c'est au micro dans le centre de réveil à Théabiso. Après ça, il micro dans le centre de réveil à Théabat. Mon numéro à Tombola, vous savez, le pasteur. À 5 ans, pardon, à finir la vie. Pasteur, le yes, tu es mort, le pasteur va béton à droite, puis à gauche. Le fruit d'un vrai serviteur de Dieu, à répondre, mais Denis, les souliers, au lieu, penza poti, ok, on s'en pardon, on a accompagné dans l'enveloppe. Olié. Non, le but est de peser qui enveloppe. J'ai pas dit ça. Tu vois, bah imagination. On va passer à ça. Ouais. Non, même les pasteurs de l'église, ça de bien. Et puis hier, ça bien. Na mafinga nyasto zo finga batu. Aza bongo, ya on a émission de bandela les pasteurs yo samiye bandela na zala pasteur. Yo samiye na comme pasteur. Mon pasteur ne va ils ont un pasteur appelé par Dieu, ils sont là. Ils ont un pasteur établi par Dieu, nous allons aller ça. Ils ont un pasteur formé par son père spirituel, ça va passer formé d'intercession par un groupe d'intercession et après encadré à un pasteur, ça va passer ce qu'il y a copé. Ah, bah oui, cause à pasteur, ça me sala mbongo. Ah. Maman. Cause à pasteur. Tu veux bah tu veux pas comment pour la cop. Toto ba nozo mbongo. Dans la line la mulinga pe na beti na cop ka. Ah, ba makioniste belé. Ba wendre ngaka prophète. Belé et puis plus par la pasteur belé baza bato ba wendre banguta. Ouais ba prophète belé o ba. Nala mukana ngaka. Yo moko kaka makasi kaka na stratégie. Na makionne belé. Zalaka na ba bureau. Oh ba créer. Ba bureau ba créer le ba makiona. Yango mona ba pasteur so mona na Congo pasteur azaye moko na 17 pères spirituels. Les lois n'est pas au père spirituel naïe. L'obio papa nanga. L'obio c'est à sa position. L'essentiel à gérer la cop naïe. Poilia. Au monde bat nous ba kota bongo yango ba se ba na nzambe. Mais muto azo sala mosala na nzambe ne pasteur aller ça. À ça la campagne na Pullman na France. 2 jours, premier jour à 5 offrandes. Attends, puis c'est la volontairement bango moko. Ya yego te ya, il n'a pas l'intention ya que na sala les gens na poto plus de 10 000 personnes. Bato ba ya lobi te lokola bato bazawa occasion ozo mbongo te atei ti après bato ba ko pesa bango offrande volontairement bazo tala biso a salaire on a triomphal quand dernière veillée tout ça la guerre en 2019 plus de 230 quelques mille personnes parce que tu en as 237 000 chaises nous ceci là bato nyoso bazala wana
bato bayebi que na 6h ba rappeler pasteur Walesa mais bato c'est pas pêche offrande te ya yekote ya azwa kucheke moko wana cheke pota na makolo azwa comme ça moi na vana na ndako na sombre voiture vient changer côté la place. C'est que lui vient juste avec l'intention de servir Dieu. Il ne vient pas pour battre loba que Walesa sali Walesa zalaki. C'est pourquoi ma pasteur rebelle au monde un autre pasteur lelo notre pasteur de l'église a souhaité à chaque fois na télévision. Et puis na la dernièrement la déclaration na lobby na lingara YouTube makasi ningeza kitoko na otikate. C'est une bonne chose non? Ça c'est pas les moutinho soit miebi et il sait pourquoi il est là, il sait ce qu'il est en train de faire. Coup de chapeau mvuluzi. Que ba ya balsaramando qui voilà tokangi parenthèse wana to lobela nanu pasteur Kabundi Walesa. Yebisa Ba mfala tsola ya mona. Bon on y est avant moi. Azana mboza. Azambo. Te. Bana batu ba otala ba osepela note. Ozo communiquer biso to na besoin to yeba mbongo pasteur Kabundi Walesa. Car po na limite mabonza. Mbongo ya pasteur Kabundi Walesa azwa wapi? Tu sais, Dieu bénit. Vous êtes d'accord là? Très d'accord. Oh, alors, si Dieu bénit, il faut retourner en Zambie. Dieu l'a béni. Dieu bénit. C'est qu'on a combien de niveau il y a que à Roma le rôle à Moutou Moronzamba Simbon et Panaï. Il y a un Moussala. Pesa Moutoute. Il y a un banquier en Zambie. Tes banquiers c'est trop fort. Il y a un Moutou Moro à traiter alliance dans Zambie. Il y a bien en Zambie. C'est qu'on Zambie a posé au Pambola. Mon petit papa moro tout le monde dimanche. Zambie Pamboli à une église. Na rekoma wana. Omoni, Zambie a Pambola. Net maman Ndunda. Ninga ba vidéo mo renyaka wale satindiki maman Ndunda. Ayeba na maman wana te maman na yekoteka bandunda mais pourquoi pe kotindika? Un problème te problème est que biso place makambo ezala ya ngwana. Parce que Walesa heureusement que osambela na mutonkoli. C'est que za mamuso so yeba. Azala bongo. Lui azala façon moko zoyo ke la Nzambe. Par exemple, ne to vandi boso nga za nazoka li mpasi ata na episode mama Sara. Est-ce que onga nazoka yoyo kyango? Na episode ka mama Sara, di mwesala nga pasi makasi. Esili. Ngande na ebi pasi na nga. Azabongo. C'est ça façon moi que la Nzambe depuis les années 90 quelques abandoka ba voiture en église. Azala pasteur ta pour na ko na bato ba bazala magicien azala katierté. Bato ba yebi histoire né déjà ba 94 abandoka ba mitu en église. Wana za ki osani kasi. C'est abanda d'abord comme tout coopérant. Ateka bilamba. Ayant nga sap mingi bato yebi azala ba touche wana makasi. Ce qu'on raisonner ya kalana ce que ya ke moi un héros exacté. Ce que le lot nzamba pesi yango mona azala moi touche habillement na yemo. Ateka bilamba azombonga sala ce copie ya diamant. C'est un ancien trafiquant. Il y a diamant. Azombongo na diamant. Mais ce qu'on bongo les amis que un jour je parlais avec lui à Ipsanga que azana capital à $5,000. À l'époque. À l'époque. Na 96. Azana collier diamant. Ce que collier diamant la valeur à 5,000. Azana budget il y a 2 semaines. Pendant la prière, il y a 2 semaines wana il y a un jeune mais qui tek à diamant bazo tie perte à $1,500. Azonya le mais pour les tentations ni nga zo sambela nzamba zo na ça la perte. Alors bien non, Satan azama il était comme ça nazo pesa na 10 ya mbongo na tikala na 10 ya perte. Ateka diamant na 3,500 di ma perte à 1,500 mais na 3,500 alongola 10 ya perte à pesa. Alobi, c'est le jour où Dieu m'a dit 10 000 pertes. Donc, 10 500 wana ekendaki comme perte. Donc, alors ça c'est alors pour la commission on les a intérêt. Amona ngo perte te. Ouais ça la perte alobi te na sal perte te. Ngana sal d'intérêt. Alors ngo so alobi mbongo 10 ya perte na ngana yango. Labi c'est le jour où Dieu m'a apparu pour me dire que voilà ça. Natikala ko komona mutu aza disposer boyete na mambo na bando na mekaki yo mais désormais na tsholo ba mbongo na ba banque nyonso. Tu sais wale ça na bandimi na ba mboka nyonso ayebi bango te mais nzamba ayebi bango atie bango bakoma bana na ye mutu alali boya sambeli ti ala muki bafuti na mutala alongoli 200 € aketia na banque na bango aketinde la pasteur wale ça papa na tindi dim nanga bayebani te c'est-à-dire Dieu paye nzamba futaka nzambe lelo azofuta ye siko bambongo wana nyonso lera azwaka yango nyonso siko lokola yebi eza ya ye te eza ya nzambe nzambe akotala yo abi
Maman Sarah, ce qui y a solo nzamba linga pambolo ndenge oza la conviction ya Jeep wana. Nzamba ko kabelo Jeep na nzela. Tika motema mabe. Nga na nzoto ya Jeep pas pasteur Walesa. Non mais tika na silisa idée na ngai. Sili ça mais longola na ka keto. Bon, na longoli. Longola ka keto. Comme ça ça va bien ma case. Ah, donc ya bo fungola mnonga maboko Ça va bien. L'essentiel les arrêts au te banzana. Bongo pas pasteur Walesa uta. Azanzambe te. Te me uta ka pa. Azala ba moment pe avanda tun. Yo mboko nango zana ngoza combien? Attention ko yibate. Ah mutika. C'est-à-dire mais là comme arelo nzamba ebisie. Au moment que maman Ndunda pour revenir à ça. Tellement elle n'était pas connectée à la vision du pasteur. Dieu voulait bénir cet moment-là. Il y a autant de fonds. Il y a $200. Le pasteur a dit $200. Mais à Soukawanate, à Kabele presque $4,000 dans la parcelle mobile, ma maman. Ah, Obini. La parcelle. Obini. Parcelle. Na 4,000. Bah tout ce que belé atamite à ma bébé 4 vidéos à tindiki maman Ndunda. Bango va saler la eni. Lelo maman na teka sur. Ils ont parcelle de na $4,000. Une parcelle na $4,000. Bambon a pesa est-ce que vidéo na Ndunda ezali sous nzambe. Et sur moi maman ngolo ninga koma. Attends, je vais. Toutes les années dernièrement, na bureau, on a photo on tient l'hôtel. Tu n'as maman Ndunda. A changé comme la ta collant, comme la téléphone, comme la sac à Dolce Gabbana, a changé. C'est-à-dire la pauvreté ben na rapé qui me colle. Anuna pena basandunda. Le lot a changé. C'est-à-dire nous aimons, on dit comme tout oh azo sale l'ensemble besoin d'intention te. Après si azélité maman Ndunda zong selaï. Malgré ba loba nyo sora au loba, mais la vie de cette maman là a changé. Ce que je caméra non na micro lelo, autour maman Ndunda wana ke maman wale sa tindika kayo, oui c'était wale sa a changer la vie nanga. Et longa kinga tsani makolo tina basandunda. Capital à $10, 20 000 francs. Maman. Capital à 20 000 francs. Aujourd'hui, elle commence à y avoir ce qu'on a dans brader. Dans tout ça, il y a 2 semaines, une maman a mis na pomme à tête. Elle a un problème à million. C'est en bout à tête. Elle va s'améliorer lié, va faire l'opération. Elle va faire million moana. Donc la botte a raté 7 ans. Ça le calcul n'a qui congolais 7 ans, il faut botte à 3. Parce que la misat pour ça bon spirituellement parce qu'on laisse s'embêler lié abina zong si ba na place mio mezalaki pa akena ndak boye après son bande na kangami aboti 3 jumeaux aye ko témoigner parce que tout ce qu'on sait la nini na ba jumeaux misatu mbala moko boye on a teka mikate capital à combien 25 000 francs $12.5 les lots parce que $1000 à kabeli alobi on a bien église mobimba mutu nyoso somela mo ilamba dimanche bon milai bato batindi bambongo bato baza na bangola bato baza na poto bando tinda ngazo somele 10 sacs ya farine ngazo somele 10 bidons le lovi ya maman on échanger c'est ça c'est que mais ba pasteur penza nzambe ngai na comme comment mon demi pour la bongo na zongi ndako te na zongi ndako heureusement que oza mwana nda voilà kanda avant na ai ngala mwana ndako wana oyemba na micro papa on dimele na onte papa on dimele na onte papa alesa on dimele na onte mais azaki déjà papa alesa bola mne ngwana azon dimele fa onte mwana ne moko ma on dimele na onte azosala mama sentiment te azosala mama sentiment il est établi par Dieu azon dimele te mwana ne moko ma on dimele mwana ne te ba na pesio mbote mon ami donc azon dimele te mais lelo monique apesi ton à temps à comprendre formation, la vie à prier, aujourd'hui les serviteurs de Dieu, Dieu l'accompagne. Van bon séjour à Zelbanda. Bon séjour place aux Ozala. Makamba boende tozolinga, mosai na nzambe witondimi. Ezaka te po biso to pesa yo papa. Sunga pe bandeko bazonyokwa mutaza mondimi mozomona ke aye église atata na lipate ya kolia. Est-ce que ko sunga te? N'habite en tout cas place où on a na longolaka pasteur Walesa denga sungaka bat malgré bat ba ko lobeza mbongo akisi siko tokota na lisolo ya plus de $40,000 a uti ko pesa mutu dimanche ezali pona ni yetem ta pesi mutu wana nzambe mutu pa mboli mutu wana c'est-à-dire c'est un conseil ouais tu es béni maman oui ça là avait défité malheureusement plus de $40,000 non mais c'est rien devant Dieu. C'est rien devant Dieu. Pasteur Walesa, c'est pas important le moment où c'est saler la batte. Parce que il y a moi en démarré il y a tu sais un jour dans section mouké.
un dimanche à l'église puissance nzambe saisir ya lataka veste moko na ba sapato moko kitoko alongoli sapato abwaki bato boleli sapato na ye à un moment longoli veste abwaki siko tokoti na voiture naza voiture ne tozokenda tozalaki chauffeur ngai na ye ngai azali liboso avandi ye moko na nsima atikali calme azoloba te siko après atoninga mwana boni kiltele na bino papa namona ozali na dimension mosusu na yo veste wana ekei $6,000 na ngai ezali na kati kuna moni c'est-à-dire ntango ye alongolaki abwakaki abosanaki mbongo na ngai ezalaki donc $6,000 na ngai ezali na kati kuna c'est-à-dire il est comme ça lorsqu'il veut faire il ne tient pas compte de ce qu'il a fait omoni mama ndunda ndenge biso toyebi pasteur walesa lere azopose question que ozoluka combien soki alobaka ne $100,000 alingi apesa $100,000 soki alobaka ndenge lopango na yo ya limité wana obie lopango no ya ville place osombi sika wana yango abengaka nayebi ti sosi ozwa ata kosola ne mingi abengaka to badollar to bandako to bamituka ouais alobi c'est que plus important eza kozala na nzambe aza source unité de production unité de production nde nzambe mbongo yo ozolinga eloko ezoboma biso eza beaucoup de pasteurs expérience moke beaucoup de pasteurs kende na bandako na bango mona batonga bandako kitoko na bapiscine mais okuta ebele mpe oyo plupart ya bato basala bastade de martyr à l'époque là soki na bandako na baeglise na bango okuta l'église eza atol mosusu pasteur azofutela l'église ya tol mais atonga ndako kitoko. Or, pasteur, on laisse toutes ces années, on n'a pas qu'à du mal. Ouais. On n'a pas qu'à du mal. Ah, son amour, tu vas aller la babi banda qui n'a couru bébé. À cause on a tout. C'est qui c'est que pasteur, on laisse ça. Au cause on n'a pas qu'à te banda qui n'a mais mais il a valorisé d'abord. Abongi ça qui nous la première position à valoriser Nzambe. À ton Nzambe temple, c'est 6 niveaux. Nyoswana, za temple, wa tomata ti di kolo nyoswana. Il a dit je commence par construire le temple pour Dieu. Et ngai ndaku na ngai yasima. Omoni lorsque temple comme le finissage, nda sombi ndaku na yi. Il a dit d'abord Dieu. Dieu. Maramu denile sa ibisaka ya lobi na yo ko féliciter yo. Au pesi biso leçon que mosala nzambe basala ka boy. Il faut commencer par construire pour Dieu. Biso to bandaki nanu ya biso. Mais oui, ça c'est vrai. Voilà, pasteur ça pour ça, on a dit pas danger, villa, mais nzambe place batu ba sangana kawana, place nzambe zo pambolela yo wana. Aleza église atol, sombule beti, église zo sointe. Omoni. Oh, Salomon mwana David a tongela ka nzambe temple tikala histoire. Wale salobi. Je vous dis maman, il y a 6 niveaux. Na ebitse na kasa église abonza. Il a commencé par construire pour Dieu. Et puis on a été mosquée ça propre en tout cas ba chrétiens. Non, les chrétiens bazalaka bien. Mais célébrité zelo mabe. Célébrité zelo mabe. Ba chrétien ba bien te poto lingani pété. Ouais. Muto azana nzambe. Aolinga muto aza pembeni na ye. Même en passé on laisse ça là. Il a amené l'évangile avec le pain. Mama Sarah, muto azana nzala. Oteni. Ata oteye Yesu ndenge nini ekoti ekobima mutanzala te ya Yesu à un moment télévision na côté ya Yesu c'est libre c'est secret. C'est ce qui nous a manqué. Il est comme ça. Il a imposé cet évangile là et ses enfants tika masumu tika kindumba tika koiba azana isika zwakate ausani akotika ta yo amen pasteur na poko alati bilamba ke tala li solo frère on a 40 presque $40,000 sur plus de $40,000. C'est un frère de l'église azana mbo c'est un partenaire. Azana muto bando ya l'église azana muto ba dollar na ya bando pesa pe l'église et puis ayebana il dansait ceux qui bazo ça la louange abando bina tie bible na mutu et tu as la référence mais so taba image belé la tu ba 2016 17 18 abina kana bible na mutu mais abando pesa moto bambongo na yo un moment amona na son église mbongo esili babengane na ndako akomi kolala na ba chantier ateka tout na ba chantier bato amo mata bango bazola na bango nzamba futaka sikoyo malgré na passe ouais des places problème eza malgré na passe atika nzambe te bato musu bazalelo azalaka na mbongo esili alobi ba pasteur balianga mingi na okay susu te makambo kosambela na tiki il ne faut pas laisser osala rapport na pasteur te osala la nzambe tala frère le komelie atika na ye koya na église parce qu'azanga transport mais asambela kaka maman Angèle azana poto nzamba apesi vision euti pa maman Angèle nzamba atalisi mutu wana
ke mutu bopambola ye. Maman Angèle a ça chasse te. Azate sur place. Mutu wana bopambola ye. C'est maman Angèle qui appelait papa Walesa. Ah, maman Dabengi papa, ok. Papa, nzamba talisinga frère tel beau frère mo baba ndobina na Bible wana. Nzamba yebisinga ito pambola ye. Biso couple na biso to pambola ye. Parce que dimanche, mes frères wana zawa pas mais moi nazana nyongo déjà. Ya nzamba tout ce que Dieu dit lui fait. Azate na église lobi mutu aza nyone bo benga e ba bengi e ba kuti na bilamba rola teza susute azolo ba chemise ka chemise wana lati ya pembe moi sini asokolele butu a repasser neti kaka que nzamba yeba ka to sala ba problème. Omoni c'est comme ça que va gagner le moto ba écoute pas fouter 2000 francs moto l'église. Pas si tout était bloqué. Pasteur ayebisiye nzamba mona ki na pasi na yo. Amen. Tio mataka bangomba zola la libanda. Nzamba mona ki nazo peso $5000 cash. Azo est pas lourd moi mettre peut 105 000 à payer. Leur a payé 5 000. Yo parce que si c'est Dieu qui veut bénir, nzamba zo fongola ba moyen. Pasteur alobi na sala appel de fonte mais yo nazo sala lo. Bato 500 boya ko pesa. Bato bando yo pesa $500. 10 personnes va payer. Bato poto ba bandi ko benga. Moi j'ai eu beaucoup de messages à bato on pesa 500, on pesa 300 bato bando ko mabongo. Komoni. Après cela pasteur alobi bato ya église bo pesa ba 100 ba 50 ba 20 ba congoli ba pesa zo ba $, net ba 1000 francs zo pesa alobi yo moko ke compter mon na yo Yesu alobi esilité offrande nyonso to ko sala lelo ndenge to sala offrande ya ye ba pesa nyonso ba tie pena ba sachet bo ba zimbongo ça ne se fait pas dans une église bato ba sala l'église pour na ko zo mbongo cop a ko zo offrande ta pesa offrande non piatin budget du jour papa budget du jour ya budget église nini centre de réveil yo kala kokaba ezara boy kenenga sala des appels de fonds hein que boya 500 tala budget du jour bakabate tala boya 500 boya 100 boya ya comptabiliser ke ba o benga wana ne ba opesa e bakabela e tinda bopesa na wa bimise na poche maman Angèle pesi abenga pe na poto abenga lo nga pe na zo pesa 5000 maman Angèle a pesi pesa donc papa na maman ba pieke ba wa 10 000 couple ko alesa pe 10 000 ay ba koti suna na bandi misiko na te ko yo ko to frère du jour budget du jour. Est-ce que chaque dimanche pasteur nyo sonenga zawana aude fam biloko de lundi ti samedi afuta mbongo dimanche angazaka nazaka camarade na mon pasteur budget du jour papa Gédéon soza poso le mbongo pasteur ici la mardi na poko abia ibanda dimanche ti mardi na poko soyoka sko yo kati mbongo wa lundi ya dimanche ya lundi ya mardi ata yo moko apesi c'est-à-dire il le fait pour Dieu. Pasteur Ole Saza nzambe ne kolombongo wana mutu atela ke ba mbongo mutu asali ke lelo ba biso oyo tozo sola na batu monde entier lelo c'est-à-dire eza na alliance ya pasteur Ole Saza nzambe nde batu wana bandimeli nzamba Ole Saza nde bayebi ke pona kokutana na pasteur Ole Saza loko les a difficile na sola na papa Jadaire il y a de ces gens au batindela ngai batinde offrande badine na ye na ngona zui na ye na pesi pasteur Ole Saza tuni azanani ay bangote nzamba tela est-ce que nzambe kolombongo wana zala ndeni si Dieu veut bénir ta dinga lapa qu'est-ce que Dieu fait il dit à Walesa pesa ta dit $10 000 pesa ta dit $20 000 c'est Walesa ko hésiter te akozwa pesi po abiki muto pesi ngambongo izanzana so bato bakabaka te bebi ndenge bazwa mbongo na bango l'évangéliste Kabundu Walesa nous a amené l'évangile avec le pain tu peux prêcher quelqu'un mais tu peux aussi l'aider comme ça mutozo te ka mikate liboso église na yo mais yo za na mbongo pasteur tala ye na mpe muta mikate wana un jour oza na interprète pembeni na yo sapato ya kotoboka mais yo za interpréter pasteur il fait l'œuvre de Dieu oza ba yango pasteur on laisse un dimanche à une église à lobby tous mes collaborateurs et tous les musiciens nazo somela bino mituka kabela bango nyonso bongo yo yaka Freddy Zwa Félix Zwa bango nyonso asomela bango ba voiture les musiciens sont là alobi et permettre mutu okoma tango zo ko sala mosala nzambe oza à l'aise yayo odiembeli na ngombol na sa moyi wana na mutoki yaya nanzale pai okoyembela nzambe ndenge oyebi eta oyebi que bon Nzamba pambola yo pasteur Kabundu Walesa Nzamba pambola wa continuer ko bénir yo et surtout à protéger parce que na moya lelo yo batu balinga batamala muté
objectif ezalaka ndeni ya olakisa nini fo tokweyisa ye te nzambe aza na pasteur Kabudi Walesa. Merci beaucoup bon délivre na mono olakisi biso déjà mpo na heure nayebi te pasteur Gédéon frère Gédéon attaché de presse. Oui, bon bien. Ah, na leli yango mabe. Ah, c'est Péli que fait. Oyo ndako na o ouais. Ouais, je En suis tout cas, content. na sepeli koyamba ona émission et surtout message na o vraiment édifié bana nzambe belé pasteur Walesa alobi prédication na lipa yango nde lisungi ozoteya moto ozotala pe kana yeke o azangi olobi likamo très capital so toke na baeglise ebele omona basi ebele bateka bamikate liboso église baji mais pasteur pa yebi ke mika mon pa lia yango Aliango. mon pa vani na Avant na bureau grosso milanga. okrele nga Eye pe allié. Mais est-ce que yebi bato ebele pe baza za ba mebele baza ba veve dernièrement yebi ko jour maman ndunda na l'air moto pelaka na mboka. Pasteur Walesa za ngomba kuta matadi ya azongi ni na c'est pasteur réseaux sociaux yindi bakambo ozoluka combien. Qu'est-ce qu'il a fait le dimanche? Alobi naza na poste à femme veuve. Oyo banda mobile na kufatile l'autre kala osimba $100. Aya. Et puis maman ba wele le bosso wana. Vando tala bango 2002 tika des personnes comme ça. Nzamba pambola. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Na biki bo sepel nango makasi. Basala nzamba boende photo sambela rapona bango to soutenir bango nzamba continuer ko pambola bango ba exister na mokili oyo. Merci. Papa nanga na ebité message nini oyo ko lobana peuple de Dieu et puis na communauté mobimba o balandi parce que nzamba la sukate yep ndanda ko bomesana na ende to zarana docteur Patrick to bando yambaye. Le plus important que c'est une grâce. Tout ça me l'a fait pasteur Walesa. Amen. Obi na mbogo. Yango na sengi. Ouais. Obi na mbogo to na pasteur azala célébrité bongo na zana mwasi moko. Alata mukaya. Obi mukaya. Eh, tadi. Kipsa Sarah mukaya te. Lingwanda. Alati yango. C'est que tout peut arriver mais mukaya ko longwa te. Aza muto ko silika mais mukaya ko longwa. Dieu réside que là où il y a la sanctification. La sanctification. Ce que moni pasteur aza musharati. Aza ndumba ta sali miracle ndenge nini yeba yuti na nzambe. Ouais. La Bible dit ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Seigneur? C'est simple. C'est simple. Bato basala yango bazala nzambe te. Pasteur Walesa nous a amené un message de la sanctification. Il prêche que sur la sanctification. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, tambola na rubanga nzambe. Ça c'est le plus grand message. Je lui dis merci Place Aza pour la confiance. Merci. Je suis bénéficiaire de cette confiance. Merci Papa Walesa. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, Maman Sarah. Merci parce que grâce à vous, on a atteint le monde entier. C'est un plaisir pour moi. Il est invité par son père spirituel. Azo Kembujima, et déjà c'est dimanche. Qu'on va se dimanche. Si Dieu le veut, peut-être demain je vais me déplacer pour préparer à arriver naïe. Il sera là. Pour nous pambola bande Kembujima place à Outa et pas na bango. Bato ba yebi histoire na yedia. Il sera là pour 3-4 jours. Et puis, ceux qui te zone na oya. Merci beaucoup. On a profité na senga na accompagner bino na voyage en Mbujima. Ah mais vous avez un programme moi je pars demain le lot de totia le lot toi jeudi. Tikanga na sola na papa ko. Non mais pour na mambo ke Mbujima ezo senga papa ta. Tayo. Tu sola na biso. Tu peux ça programme. Tu sais que photo sola on a. Tu sola na biso. Eh. Papa on laisse to me mena mambo makasi. Teto sola na sima caméra pour. Eh tola. C'est intéressante. La caméra. C'est intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Batunia Stubolandi biso vraiment. Ba émission en Kolanda yango na lobaki na bino. Bo pona l'église à kosambela. Bo bima na aveuglement. Bota la place à kosambela pasteur oye moko aza infidèle, asala ba divorce ebele, a se remari. Ya Bible les autres exceptions makambo wana na bana bino bokende na ba couple oyo baza na sanctification. Nga moni lelo batata bafingi papola na mama langi. Tokanisa so bakufi toyeba ke babota pembeni. Mais tu comprendre que couple wana batikala ko sala infidélité te to mona makangwa mama langi te, to mona makangwa papola te ni bana ya ba les à côté. Donc ti lelo nga ndimela ka couple wana que leurs âmes reposent en paix. Alors nasengi na bino, merci beaucoup pour partager émission oyo bon mesana vraiment na émission dans bando yambela bino. Frère Nabiso, Gédéon, le porte-parole. Nabenge Sunan, le porte-parole, l'attaché de presse. Il y a Papa Nabiso, Walesa,
Que le bon Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.